Bamindala baiza mundi Afrika Bangaiza zona Kiponzo mukandando Bamindala baiza mundi Afrika Bangaiza zona Kiponzo mukandando ezali bongo kutika ya batata pe banengwa nkandu ya lelo ezali bankandu lokwa bankandu nyonso te solo nkandu na biso ya lelo mwaminei sanza ya mitano solo na bosukisi bopemi ya yango mokama na tuku misato solo ezali mpenza motuya tata pe nengwa nde na ntango ye tokomi na esika ye solo tokoyoka mateya na biso mongongo ya mpemba kalunga solo na maikotikelaka bandako babiso tuyelaka lisusu na kati ya bilongo ya mfumu kimbangu balongo mpe bakoko nde na ntina ena yambo ya kokoma na ete ena banso tokozinga makolo mpona losambo balongo te solo tata mpe nengo ntango iye epesameli biso kaka matoi miso mpe makanisi mabiso solo tokoyoka mateya mabiso na nzela ya molobeli ya mpemba kalunga nesongi ya nzila fumu nkusuki ya munzala mpana na ngola liyebo ya nzela mai na bomoi mokitani ya mfumu kimbangu nde na botosi tokotika esika na mokonzi matondo mingi na banongo na biso baso nakina mabango masopa maka bamikabaka mbeka po ete biso na ntango na biso toyeba ete mokili na biso babotolaka biso yango mpe ezali bongo na baye babundelaki yango mpe bazala kobundela yango po ete mokili yango ezonga na maboko na biso moko mpe wana elingisa ete biso tokoba oyo bango babundaka na ntina ya bosomi mpe lobiko ya bayindo matondo mingi na bakoko na biso mpe bayebanso balekelaki biso liboso kopamba te kozala na biso lelo emonisi kozala oyo bango bazalaki babatelaki baboti na biso oyo babatelaki biso oyo esali ete lelo biso tokoka kozala matondo mingi na mfumu kimbangu oyo bandimaki mibutuku misato ya minyoko bamikabaki mbeka kozanga komona bambasi mpe banengwa bazalani baninga mabota na mikakatano nyonso po ete loposo moyindo
azwa lisusu molobeli epai ya tata mokeli po ete loposo moyindo akoka lisusu komona nzela ya bozongi na mokili na ye, mokili mwa elonga mwa mapamboli mwa bokonzi mpe mwa bonkumu, po loposo moyindo akoka lisusu kozonga moto na botata mokeli kati na mokili oyo na bongo solo mpumu kibabu okoki na lokumu solo. Na tondo mingi na bangunza ya mpumu kimbangu baye na elekoyo bandimi na bomoko kobunda etumba ya lobiko ya bayindo kinongomba ya bilaka potosala na bango longo na tondo mingi na bankumu matondo mingi na bankumu bakonzi ya mabele mpe mabota bandimi elongo tobunda etumba ya lobiko ya bayindo po ete mabele mabiso mazonga lisusu kati na maboko mabiso. Matondo mingi na banengwa bangunza oyo na bandako mpe na bimvuka bazali kosala bokasi mpona kosunga balongani na bango po ete elongo tobunda etumba lobiko ya bayindo tokomisa yango na ngomba ya bilaka bimvuka etambola malamu. Matondo mingi na bandundi manzweki ya bimvuka batali mabongisi babombi mosolo balandi bakambi ya bavula na biteni nyonso bakambi banso bazali oyo butu na moi bazali koboma nzoto na ntina ete bimvuka ekenda liboso po lobiko ya bayindo ekenda liboso mpe emonana. Matondo mingi na bambuta, matondo mingi na bambuta oyo mboka ezanga mokolo te ezanga mwana moke te bandimi mpona kozala banzeneneke ya koloba ete solo kolandela ndaka ndenge mayebo ezali kobundela ezali solo po ete biso toyokaka. Sikoyo ekomi ntango ya komona toye kopesa bino maboko po ete bamolongo bandima ete mosala bozali kosala ezali solo. Matondo mingi na bapondo akala pondo ya sika mobange ya mbuka lokuta bayebakola na ye basi ya sila. Matondo mingi na boyikaka mpiko ya kozalaka ntango iso elongo po ete mosala mongo tokumba ngo na ngomba ya bilaka. Matondo mingi na banongi baye na kati ya bimvuka baza kosala maso mpona boyebi lolenge kani bimvuka ezali kotambola po ete basunga bangunza elongo na bakambi po ete maemaso maza koleka na bimvuka makoka bongo kokoma mpe likolo elongo banso totala bolamu mikakatano kani mizali kati na bimvuka po tobongisa bimvuka yango lisusu malamu malamu. Matondo mingi na babiangani babiso bamokolo mwa lelo mokolo na bango ya yambo ya nkandu oyo eza lokola bankandu nyonso te esengo na bango babotami mokolo mwa nkandu ya lelo ya bosilisi bopemi bwa yambo po babotami koya kobakema na biso molongo na esika tozali kobunda etumba ya lobiko ya bayindo o wana tokotombela boyei bolamu na ntango bakoya
mingi na batata banengwa bilenge bana bakulutu baleki bampaka banso baeto yaloni lisusu na mbela na biso ya mokolo mwa lelo kandu ya minei bopemi bosilisi bopemi bwa ya mosanza ya mitano mibu mokama na tuku misato oyo ebalani na mokolo mwa na manaka bapaya tuku mibale sanza ya yambo mibu koto ibale na zomi na libwa wapi esangani biso na mongo kongo po ya bosali nkutika ya batata na banengwa pe bongo bosololi masolo maimatali bomoi ya biso bayindo kati na etumba lobiko ya bayindo na eleko oyo nde bongo yango ya maso totombeli baso boyei bolamu matondo mingi tata nengwa na kandu ya lelo kandu ya lelo ezali nkandu lokola bankandu nyonso te yango wana tika ete matoi na yo eyokaka mpe motema na yo esalelaka mayema utaka mpemba kalunga mpona bolamu oyo yo olukaka na kati ya mokili matoi na yo eyokaka maye motema na yo esengeli eyeba mpe ndimela mpona bolamu oyo olukaka na kati ya mokili kandu ya lelo eza lokola bankandu nyonso te eza nkandu lokola bankandu nyonso te maboko mpona mfumu Kimbanga kandu ya lelo ezali nkandu na kati ya bitumba eza nkandu ya bisengo na kati ya bitumba eza nkandu ya bisengo ya bisengo ya bisengo popamba te lelo ezali mokolo oyo Kongo eza kokoma to kondima kondimisa bonsomi na yango na kati na molongo oyo kokumba bonsomi ya bayindo banso ba molongo mokolo mwa lelo likambo ezalaka oyeba yango esalaki pasi makasi kasi ndongolo na bino na kati ya kolela mpo mondele abongisaki mitambo ya mitambo nde balingisaki bake koyebisa Union africaine à faire retarder cour constitutionnelle bango baya kosala comptage eza comptage te eza complication parce que baki na programme ya coup d'état dans 2 semaines na mboka oyo alors balingaki baretarde processus po epermettre basala makambo na bango me ndongolo mpe bakalunga alobi na lombango cour constitutionnelle confirme résultat encore ekanamita mumeno bwelu yikila ya yengwe ekanamita mumeno bwelu yikila ya yengwe
personnel est compliqué ce qu'on va calculer. C'est compliqué à calculer. Parce que si va confirmer président, il y a des élections. Non financées par les impérialistes, prédateurs, voleurs. Aux hommes, bandits, voyous. Donc, l'élection na biso, il y a biso. Financé na biso moko. Toponi biso moko. Sikoyo tozokobe tumba pamba te sikoyo. Lokola Cour constitutionnelle a confirmé. Sikoyo etikali investiture. Esika bitumbane ezali. Mais tokolonga pour peuple congolais. Milimo ya bakoko na biso na bisika bozali bokota na bakongolais nyonso pe na baafrikain nyonso. Na ngonga oyo mutu akopesa lisusu mundele nzela parce que mundele esika nyonso akosala makita aza na niongo ya bayingo makita nyonso ekosimba ingeta ata basali nyonso tango oyo eza tango ya bonsomi. Secrétaire ya Nations Unies auti kondima baélection ya Congo a confirmé alobi botike eza bongo ndenge eleki eza bongo donc tanda lisusu mpe eza kuna na bango. Donc bacongolais lelo congolais aza na posa makila etanga te. Ndeko na biso atika badéclaration oyo azosala po ekosimba te. Soki bakoluka soulèvement populaire na mboka oyo ekozala soulèvement contre mindele et non biso na biso tobomana. Il faut basala calcul malamu. Il faut bakanisa malamu. Soki bazokanisa ke non baluka soulèvement na Congo bakovivre nano baviva te. Po bayebaka bien que esclavagisme eza conventionnel. Eza na kati ya convention. La convention ezalaki 430 ans ici ekoka depuis 1921. Ajoute il y a 40 ans 1961. Oyo nyonso tozosala ezalaki baprolongation toloba yango inutile mpona ignorance ya bayindu. Mais lelo Afrika etelemi tokobunda baza na nostalgie. Baza na banostalgie oyo bazalaki koyibela me bayebaki teke likambo na likambo ezalaka na ntango na yango. Omoni ntango tobandaki koyebisa bango boya bosenga pardon ya solo boya bose réconcilie bamonaki yango bongo te. Tosi tokotaki na processus tozokende ingeta ata Kagame ndenge azotelema wana na convention yango tosenga na bino bavutuka bozala motema kokita boyeba koyoka mpe bakalunga nzala ezalaka biloko ekokolembisa bino te tokotala voisin ndenge alati yo omonake oza na retard na vie boyebi eza eloko eza na ntina makasi. Kagame mabele wana Kagame azokamba na Burundi boyebaka yango bie eza mabele ya makila na bino bakongole na guerre 40-45 tinenga bandi bongo. Donc lelo soki toke na baconvention mbongo nyonso oyo Kagame na batu na ye bale na Rwanda donc Rwanda ko devoir Congo elo ndenge nyonso Rwanda aza kolinga koparticipe na déstabilisation ya Congo un jour même soki tolobi to respecter la frontière ici à colonisation. Donc Rwanda na Burundi ekozala annexé na Congo. Oui, parce que c'est conventionnel. Guerre à 40-45, des salaki étaient force publique et Zwaki il y a Zanzibar. Le col Ballement. Ya moto linga komoni ta moto sora. Oh li sora za na ka répéter si boyoka na bino.
mais namoni ba mususu bojuge babiki bolingi bokoma lisusu seke bobosanaki. Allemand bazalaki kokonza Tanzanie na Zanzibar. Siko na bitumba wana Allemagne akwei, Angleterre nde azwi sikoyo Tanzanie na Zambie. Mais salaki sikoyo ke force publique ya babelge ezwi ile ya Zanzibar, ebotoli ile ya Zanzibar epaye ya baallemand. Sikoyo administration belge il faut pas administrer Congo awa basote sikoyo Tanganyika parce que tangwana Tanzanie bazaobenga ngo Tanganyika. Donc asote Tanganyika akende ko administrer nini Zanzibar. Nde sikoyo bayokani lokola na Rwanda na Urundi, bazobenga ngo Urundi ezalaki toujours na maboko ya baallemand. Donc annexé ya mona ndambo ya Tanganyika nde basali échange sikoyo entre baanglais na babelge bayokani bango bapesa territoire ya Rwanda na Urundi epai ya babelge, bongo bango baanglais bazwa ile ya Zanzibar bakambango esika moko na Tanganyika oyo eza Tanzanie. Donc makila ya force publique oyo babelge balongaki nango etumba ya baallemand, yango na récompense babelge bazwaki ili ya Zanzibar, échange Rwanda, Burundi. Sikoyo lokola belge afuti makila na biso te, soki tokomi sikoyo na contentieux biloko nyonso Belgique azwaka, faut to récupérer yango. Donc faut to récupérer Rwanda na Burundi. Ozomona avocat akotaka na connaissance ya badossier nyonso po ayeba kodéfendre yango bongo. Donc il faut bozala mayele pe makasi na histoire pe na boyebi, parce que Europe lokola aza bongo eloko oyo ezosala ke Europe na période oyo adondwa lisusu te, eza kaka convention. Soki lelo totelemi ele ya religion etelemi, ele spirituelle etelemi mpona kobunda na baoccidentaux, eza toujours na kati ya convention. Donc même l'église catholique akoki koloba, akoki kosala ndenge nyonso akosala ntango na ye esi esilaki na eleko aza kaka na likambo moko asenga pardon, asala réparation ya bamabe nyonso oyo asala awa. Soki te akobanda kosambwa kaka mokolo na mokolo tikino peuple akososola ete ezali lingomba mabe mpe babengani abimi na mabele oyo po ayaki koya. Liyanzi akoki kovanda na nzoto ya mutu, atongi avandi ale aboti maki mesuka nango mutu abenganaka ye. Mekobosana teke liyanzi soki akomi kota suka po abima akangaka makasi meki suka akobima kaka eyaki. Bokomona ngo lokola ndoto moto zoloba na bino solo ya tata keli likolo na si, solo ya tata keli likolo na si, eloba mfumuki mbangu ekoleka te yango wana boyokaka génération oyo po makambo komona ote balekaka balobaka ingeta ntango toza kokoba mosala ya mfumuki mbangu ma mfumuki mbangu basalaki mpe balobaki toyite kolimbolela bino, kasi bomoi ya bayindo ezokoba tokoyebisa bino mpe mazali koya, parce que bato bayebi te ke église catholique aza na niongo makasi ya bayindo ti ndenge aza bongo. Eza na baniongo ebele, parce que chaque famille oyo apesa ma sœur na église catholique akokende ko réclamer ndenge bovandisaki bana na bango basi bazanga kobala mpe kobota,
bobomi ba qualité na kati ya ba famille alors que ezalaki lokuta je mabe mayele na bino mabe. Omoni makambo eza ebele soki eza mosala tata mokeli sangwa ndundu aza masera ndundu aza siko vocation ezalaka na bandundu te siko ndundu aza mutu te mpo tata mokeli apona ye pasala mosala na ye parce que exemple eka bongo ya ndundu kaka siko bino moko bobakisa ekoka mpe aza te ya sango ozomona do nyonso me tozwi kaka nano ndundu aza te na oyo mona sango ya ndundu to masera ndundu aza te tata mokeli aponaka bandundu te basalela ye mo matondo mingi ezaka ndakisa biso tozobeta masolo oyebi le 14 janvier 2012 bozalaki ntango tokendeki na bino na wileri mpona makambo ya korevandike indépendance oyo kaka katolike alingi abimela le 16 février toyebisaki bango ekosimba te bato balobi bino bosaka na katolike bayebaki te ke eza conventionnel katolike oyo bozomona na mosuni boye aza monene na molimo asi asila oyo eza gaz somo ya nyoka mesi akufa elobi pape na 1992 na mbanza Congo alobi ntango na bango esili bosikoyo elingi olobani kasi ntango na bango na Afrika esalaki nini esila donc bozala kolamuka na bambula elekaka bazalaki koloba mpe bazodondwa me lelo bakodondwa te senko ndenge aza wana si amonani kaza eloko mabe eza eloko mabe mpo na mboka na biso bakongole base réconcilie soki ezalaki lingomba ya tata mokeli bakoyebisa kaka opposition to bakoyebisa ndeko Fayulu zela dans 5 ans bongo bobanisa makanisi mpo botala mboka ekende liboso me ye nanu moto ya liboso azopelisa moto sikoyo lingomba ya bongo elingaka kaka makila bato esopana mpo bango bazokosake babotaka te na kinsoki babombabomba bana bongo banukaka bana ya baninga babima na babalabala bakufa lingomba ya bongo elingaka baninga balelaka eske eza lingomba tata mokeli te eyaki awa mundele moto ayaki nango mpo na servir ye yango wana soki botangi na mosala oyo lingomba wana esalaki tokokuta bamartire ya bayindo bayebanso batelema mpo na kobikisa bayindo bato babomisa bango to baboma bango to bakanga bango eza bakatolike omoni mpo boyebi te bacongrégation oyo ezali par exemple bajésuite baza bamilitaire congrégation ya bajésuite nyonso eza basoda moni ti azosala messe na kalanichikov oui même pape Benoît XVI azalaki soda pape François azalaki soda sikoyo yo soda okende kosala molimo so boma bato ebele oparticipa na baguerre wana eza bandimbola tozopesa bino mpo boyeba ntango tokomi boyika mpiko bozala na ndombolo makasi soki boza na bandeko basambelaka na mope boyebisa bango baya tobunde tumba lobiko ya bayindo mpo mfumuki mbangu si abongisa yango atinda nzembo ebayindo ya mope ebayindo ya mope
Pote biso na vuvamo. Pote biso na vuvamo. Pote biso na vuvamo. Pote biso na vuvamo. Eto landi kimbango. Bobusani. Kotala ka kantiki. Tatankano zawa ki kantiki. Balongo ke. Mais le lot de Asi Babandi, hein? Oui? Parce que comme sous bazana catholique, bazana qui 50-50. Vous voyez les sous? Donc ça la marche catholique à Tiel Ngomba, ils sont au Tchébandini. N'a bondi. Le nom bakaboni, bande kona basambe la kakuna siko bakomi ke seni ko bongisa malobana. C'est que bavutu ki sikole. Eboyaka to sangana. Ingeta ato sambe la kanali ngomba wana oliaka kisuka dendo mundela le dendo. C'est koza na ngambo na biso ba na vutuka tozo bundela bino po bolongwa na bisuka dendo. Bolongwa kolata tombola. Kozanga kososola biso ndezo tinda bino bo bundisa biso menzoka biso tozo bundela bino. Bososoli bongo. Do tozo bundela bandeko na biso nyonso baza na mangomba ya bapaya. Bango bazozwa biso banguna nzoka biso tozo bundela bango. Balongo nke. Matondo mingi. Bozala kamayele. Popamba te bebakalunga batindi biso na eleko oyo po bayindo babika. Po bayindo bazwa mayele. Bayindo bayeba bomoi. Eza na mingi oyo biso ata tovutuki toza koyeba penza te basusu toza komilela kakatano toza komilela pasi balongo ke boyebi matoi na bino ntango eyokaka bolingaka mayele esalaka po lelo Fumukimbangu ntango bayaki Fumukimbangu bayaki bauti bakata moke baye po babikisa biso bakutaki mokili na libabe bongo bayindo babakama mabe siko balobi moyindo na moyindo yaka osunga Fumukimbangu na mosala oyo ayena yango mpono ozwa mapambole ndi bongo. Donc mutu nyonso ya kosunga Fumukimbangu na mission oyo Fumukimbangu ayena yango nde wana okozwa lipamboli oyo kolongola bino na mikakatano. Donc Fumukimbangu mobikisi ya bayindo mopesi mapamboli epai ya bayindo mais à condition osunga ye na mission mpe mosala oyo aza nango et non obundisa yango. Donc soki ozobundisa mosala ya Fumukimbangu yo moko oza komikanga ke ovandela na ngambo ya libabe ozoboya kovanda na ngambo ya mapamboli parce que Fumukimbangu aza lokola mbeli ya mino mibale aza lokola ebale yo moko okozwa mai na ebale oyo ebelango mosala okosalela yango bongo. Fumukimbangu mopesi bomoi kasi na ntango wana bayaka basusu nesika sunga Fumukimbangu ayebisa bayindo ete Fumukimbangu nde motindami ya tata mokeli ye lisusu ake kobima te ngai mpe na yambi mpeve ye Fumukimbangu ye nani ye mpaka asali lingomba na ye ye pa zwi baverset biblique na ye alors que bayindo si balongwaki na baverset biblique
bakomaki na ntango ya koyoka mfumuki mbangu mpe masakoli oyo aye na yango me ye pa s'autoproclame motindami ye pa sali lingomba elingomba wana eboyi kondima mfumuki mbangu donc esali ke neteni wana bandimeli bato wana bakontinue kozala na mababe mfumuki mbangu bayaki mpo basunga ye baye kosunga ye te mpo avanda na ngwende oyo ekokaki mpo ete abikisa biso bayindo tozomona wana batata ntwalandi batata mwanda matayi batata mbumba batata mabonda ntango ozomona meme batata nsima utoko ebele mutu na mutu aprefere asala lingomba na ye amoni te kosunga mukimbangu na mission mpe mosala oyo bayaki nango tina bapapa mpadi ekomplike mpo moi ya bayindo makasi epermettre mundele arekipere bana ya mfumuki mbangu mpo atravaye bango eti baya kotiela biso kabakata na ekumbu na nzela oyo fo tolukela yango na badynamite na bamarto na bapioche méchance ke mpo mfumuki mbangu mayele ezali sans limite mpo bango moko baza illimité nde nyonso ya kolobaka te mosusu eza ya bososoli na kotala lolenge baye wana balekeli mpe babebisi mfumuki mbangu balataki bayini boyebi ekoya mayele ya mokili oyo ekosuka boyebi ekoya mpona bayindo me boyebi wana ekoya kaka na mopepe boye te balobaki motangisi akoya mpo tangisa bato akoya mpo atangisa siko soki motangisi aye elingi koloba akoforme bao bakozala baeleve bakoma baprofesseur bongo mpo bakozwa bango mpe boyebi wana mpo bapese ba bato mosusu bakozwa boyebi na maloba bakozwa mpe boyebi na mosala donc elingi koloba oral na pratique na yozwi yango mpo okosalela ebayindo na ntango motei akoya na mateya ya sika ezaleli mpe ya sika ene ezaleli wana motei ayebisi bana eteyelo bafutur professeur bafutur bateyi bakotangisa mokili ntango koti na kelasi bosana cité bosana ke mama alambaka fufu na ndako bosana poza na kati eteyelo na kati eteyelo makanisi no eza ka molakisi azotangisela mpo molakisi azotangisa yo ozwa boyebi okoma na boyebi lokola ye mpo ntango kosalela boyebi wana yo pokomi moto bongo me bosana fufu na ndako bosana kosakana osakanaka nzango kukulu na baninga na babili oyo bobetaka bosana mpo oye na kati ya eteyelo yango wana mobeko ya yango bosana mokili oyo totuni yo lisanga ya vuvamu oyo ayebi nzembo wana tatombola mosapi oyo ayebi nzembo wana te po tobandela kolakisa yango sikoyo mpo lelo nkando adeleza nkando lokwama nkando nyonso te botala ntuwadisi boyebake kolukela bino nani
kiseleleki kula yefuta abandaki bomwana dirigeant vice dirigeant après Nesonyanzila na Kora lero wana uzali na mbula bonita 13 ans lelo comme mpaka ya 45 ans na mandefu 13 ans tangu wana bisanga ya vuvamu ezali eteyelo ya koyekola mibeko mpe misala yo moyindo bengami yo ndeko moyindo lelo yo ingeta oyene teyelo eske ya solo bobosana mokili oyo bowuta bobosana maye paske yo yene teyelo oye kozwa makambo ya eteyelo okumba na ndako kasi okozwa makambo ya ndako to oya nango na eteyelo bongo me sikoyo yo maye ya mokili wana ndenge mokili wana elelaka ndenge elatelaka ndenge ekaniselaka ndenge emonelaka otika to ozalaka nango parceke soki ozalaka nango ti ozalaka na eteyelo oza mwana mayele te oza so baozwaka te na bapoint ano soki ozwaka te kanisa soki ezaleli na yo ti lelo eza non conforme na mateya ya eteyelo eza pasi mpo pamba te bayike lelo nsima kotanga siku balobi bosana mokili owuti mokili oyo towuti ezalaki mokili ya ngani aleki yo balobi bosana yango kozalela susu ezaleli wana nini ote tala kutu moninga alati na ye ebele na kati na bino bobundisi mosala mpemba kalonga likolo ya bizaleli wana parceke lelo soki tozwi bekipe nyonso oyo ebima nyonso pourcentage etikala eza moke bakende baleki ebele mpona nini soki natuni lelo na bino bavotuka bozali awa bondimaka ete totindama bongo siko bokimaka biso mpona nini soki eza kaka mpona mokili oyo wana te mbele bokimaka te me kaka mokili wana oyo bazoboyisa bino nde ekimisaka bino nde ekomisaka bino bateti nde ezosalaka makambo ebele parceke ntango boke kovanda pembeni boke kokanisa oyo bozokanisa bozobosana ke motindami autaki na mpemba kalonga mpo yo osunga ye kosunga eza na lolenge ebele eza kaka te oya osombele elamba eza kaka te opese mbongo te ye aye na mateya zwa mateya wana banda koteya ngo bato bongo banda kolimbolela ngo bayinde mpo bayinde eloko ezonyokola bango eza boyinga me yo kozwa mateya te opesa na bandeko na yo mozozwa masolo ya makanisi na yo nde ozopesa na baninga ozosunga te ozobundisa siko ozobundisa nani yo ozokanisa ozobundisa nesoni ya nzila ti ozosala baanalyse na nesoni ya nzila nzoko ozosala analyse na mfumuki siko komituna mpona nini naza koavanse te mokoavanse ndenge nini mpo moto akofere avanse eza mfumuki mbango cotation na yo nde eza na problème nde eza na likambo eza na ebele nano avutola ata mbuki te baza ebele
nano vutula ata mutu te ndenge aza wana bomoi na ye maza vutu kotala mpe bosasala 10 à 15 ans mais soko tuni nga makambo na kokana nga kodisikite na bato te e mosusu atei ne mpe bato bien ala détruire bango lisusu ye moko analyse mongo kongo ezowumela kotonga kala wana ezosila te oke lovandela yango na kuobeta lisolo mongo kongo ezowumela te lobaki ozowumisa mongo kongo biso te bongo bakutike ekotaka tomonaka yango te mongo kongo wana makanisi wana eza za bulumutu alati yo po ntango mongo kongo ebandaki yo te moto oyaki na likanisi mpo batonga yango programme mongo kongo etongamelaki eutaka na mpemba kalunga soki alobi bostope nano botala nano kuna yo sikoyo yo oyokaka nono mongo ngwangwa mpemba kalunga te bayaka koyebisa yo depuis 2016 toza trop concentré na makambo etali politike ya mboka oyo bato ebele baza kobanga bayebaki kaka ke fin du monde il ne fallait pas balober la politique otempo mokusu il ne fallait pas olober la politique il fallait otika bamosusu bakimi na lisanga likolo ya politique mais pour mokusu alobaki ke programme ezali nsima ya bareligieux toye na bapoliticien après bapoliticien toke na baintellectuel sikoyo tozozela lokola tosi tokomi na esika yango bapoliticien totamboli na bango ti tokomi na baélection matondo mingi bainvestir président ici ya baélection sikoyo tokotama baintellectuel eza programme tozolanda makambo eza ebele na kati ya bitumba sikoyo kozokende kosololaka pembeni kutike koya mosusu kutu soko lingi opesi no kaka soko lingi nopete ovandi na yo boke mpe bokati lere moko bolebo oyo nde tokotya oyo tokotya te tokobomba na nkutike koya ya yo oyo ozosalelaka baprogramme wana oteme mongo kongo ezowumela te parce que manaka toza nango lelo napesa bino eloko moko babutuka omoi ntango bosalaka baanalyse wana bozopesa mosala tata pasi eza leloko ozolinga ozwa me ntango bazotinda oteya baninga malamu vanda malamu bobongisa masolo po mboko oyo ezotambola boyebi te mokili ya molimo ezotambusa ngo bozolinga te boyebi lelo bozwa kaka nombre depuis pionnier 4 12 36 100 euti 324 tomati ti likolo soki apart baye bazongi mokili ya molimo babolembu bazala te mongo kongo ekozala ndeni esika ekozala moke parceke bomoni te ke densité lere wana ezoloba siko soki bakendeke na biteni okuna mpona densité boyebi ke ebele ya badepute bauti oyawa mpona ndenge bamonaka evuvamo bokoma ebele nde ntina bayeli siko soki bozalaki ebele ya ebele leta te moto alingaki ayawa siko bino bolukaka libala politike na religion mais densité bozosalela yango makasi te bovandi analyse oyo elembisaka bato botie liboso olie bokende plus na oyo eza koatire bato siko banani bazotindika leta mosika me banani baza na posa leta ya siko ozosala likambo na contraire na donc bozonyokola nde nesonya nzila na ntango parce que nesonya nzila na mayeba ye nango siko fo batika biteni mosusu basetonene teni oyo
Pour pas qu'il y ait un effort, on est politicien, il y a jusqu'à ce qu'il y ait un poto de la banque, qui est la situation en Bogota, la place. Comme il y a des bossards, entre-temps, on peut bien que tu as mal vu dans la Batunion. Parce que tu es comme la mokili, tu es comme la mokili. Les religieux, place dans la banque aussi. Les politiciens, les aussi. Les intellectuels, ils gagnent. Le logo de la carlette, on peut faire ça d'intellectuel. On commence à caca. L'objet est là. Que nous avons dit que sur les azala qui côté religion. Bon, mais depuis comme la politique, si vous avez sur ma prochaine journée, depuis comme à tel intellectuel, en tout cas ça m'a tout ma bête. Parce que c'est comme intellectuel, grâce à l'intelligence, mais bon, c'est la bonne attente pour souko la banque. Oui? Si on combat bima bazoba donc guerre aussi c'est ça du bossu alors yo tango ozolinga te le nengo mafuta yezo poa tango ozolinga te le nengo mafuta même minerval il y a 2000 francs ozobomela ngo nzoto te pono pesa eza na mususu aye kosala sangolo alobi lokola ngani aye kosala sangolo mwana babasenge mbongo na kelasi. Est-ce que c'est normal? Et puis, on met à l'isolo, on a sangolo. Na baninga. Contribution à biso pour moi, na biso tanga ya mwana. On nous obundisa musalati. Si on a la chance, nous avons dit que nous avons biku di babiko la yo. Biku di pe, on kotika la communauté, on a koye bisayo ke, nengo bundisa ka musala, ne kangaka yo. On communauté pas zate ya bongo. Bambikudio bazakuna noko tata mwasi yaya oke kolekisa tango pamba na kotuka bando ya banoko noko te tozaka kana likambo na tata mo nde tozana ngo ya bayindo o tozobundela ya bayindo oyo pepa kalunga zobomela nzoto lelo mundela suka zonga na mabele na ye tozongela bonsomi tozonga bakonzi ya mabele na mwana ayana likabo oyo auti nango na tata mo sino te bokosilisa bambikudi bino bobandi awa bamosusu kana oke kuna babikola bino bazi nazolinga ngo te na tina quand on dit que Biko di Pebo Biko la ke lobby Afrique tala ndenge kozala tala ngonga oyo ba belge lokola ba moni pression eleki basali ni siko baza ko corrompre ba famille ya ba victime et lelo ba dengi bazo monter scénario moko na mikolo yo yango tozolinga totelemela ngo mbangu tolamusa makanisi ya batu po balingi basala nini balingi bazwa bankumu bakende na Katanga bazwa mabele esika babomela Mbuta Lumumba na Mbuta Polo basala cérémonie batia ngo na bacercueil pe ba nzoka soki basali bongo babomi contentieux na Belgique parce que tant que si vous bino besoin réclamer, bango balobi mais bino moko si bokunda bango. Alors si comme motuna na biso ezali ko soki dino ya Mbuta Lumumba monani si ko boko sala na ngonini po nzoto ya Mbuta Lumumba monana te mais dino ezala ke pa ba mindele. Si ko soki dino wane ye boko tiango wapi. Boke ko fongola société. Bosali susu matanga. Awa tozali atwana problème mobimba na contentieux réhabilitation pour mukimba. Alors que Nabotata Mokeli, pour la soirée de Sabine, pour vous voir comme Maël. Nakambo, Bozo Mona Mokeli. Pour vous voir, se contenter, Mingi na Bamiette, Biloko ya Mike, alors que Boza Batumine, Namakambo Mine, Namboka. Balini Bassa la cérémonie Moussousou, Baké de Kopango Samakila, Nakiti ya Musée. Bozo Mona. Pour la ligne, pour mon musée, et là, la pony.
tokopesela yango nzela te, jamais. Toyaki te wana tango akala tango ya lelo eza tango ya mfumuki na bangunza ya mfumuki mbangu na babundi ya solo ya mfumuki ingeta ozomona. Donc sikoyo bazoluka l'état bimisa mbongo bazoprépare déjà mikanda mpo bakende kokotisa l'état bimisa mbongo mutema batie na mbongo kaka mbongo bozomona sikoyo nyonso wana mpona tolamuka nango mpona tobunda esalema te mpo mpe bakalunga ayebi danger oyo eza na makambo wana yango wana apesi biso mosala tokende tolamusa bya bayindo avant sikoyo yo na ntango wana bovandi olie bobanda kokanisa biso bayindo twana bitumba monene tokota ndombolo mpenza balongo bolata biso tolonga etumba yo bovandi epuis ndenge eza bongo eza nango mpe makanisi te ya mongo kongo ezowumela ideno eza kote mosusu ponga na ndimi teke soki balobi emoni makoti wana bokatela ye ndambo batenga bopesa ngai te botya kuna na bongo kongo moto alobaka bongo te akobenga alobi emoni nga makambo naza koluka ya mwana na lelo olingi oreklame salaire sala mosala salaire eza na maboko ya nesoni ya nzela te bandeko salaire eza na maboko embakalunga tokokisaka po boza ba n'importe moni bino nde boza boele mosusu bozoyeba teke ngambo boza nango eza ntina ya koponama do koponami soki ozokokisa te bino nde boza bombele bomitungisaka na makanisi te soki omoni saluva pa tala kaka yo na mpemba kalunga mfumuki mbangu ye moko mfumuki mbangu mobikisa bayindo azwa salaire te na HB mpo mobikisi akozala ngamba te bafuta ye me na bomoto boye eza motungisi te akende osala commerce mobikisi azalaka commerçant te zongaka kokende obundela bayindo misala nyonso ozoluka kosala ekosimba te yo mpe mbala mosusu nyonso ozoluka ezosimba te mpo ozoteya bayindo te lata nano susi ke bayindo bayeba siku komona kote no ekosala nini ekofungwa me yo ozobunda mpo nozwa mbongo lesa libota te nesoni ya nzila alukaki mbongo alesa libota tata mansoni nesoni ya nzila aza koluka mbongo akolesa libota to aza koboma nzoto mpo mosala balongo ekende liboso bopesa ye micro 12 tambisa micro noki salisi matendo mokonzi tango bozoluka mbongo te okolesa libota kasi bozokomiboma po ete toyeba mai oyo bino boyelaki nde ndenge wana esalaki ete butu moi bokobenga biso bozotangisa biso mpe bozotalisa biso mayema koya boyebi mikolo mosusu nake na mabeka kuna bapesinga biloko ya kolia bakabelinga bapesinga mpe nayoki kotala bana nake kotangisa na bongo bapesinga biloko ya kolia baservire ngai navandi na ndako mikolo mibale te bango bakende olia na bango biloko oyo na mabeka kuna bopesa ngunza nzinga mikro aza te bopesa ye mikro taka mwa sani ya moke bapesinga nalia me natindi yango bonga na kolia na ngai te bopesa libota balia bongo to bongo te se bongo mokonzi ezali bongo bozalaki mingi na susi
ya kokisa musala na eteni ya bumbu ko ezalaki ebandeli ya musala pe bungo ntango nyonso ke bapesi bino eloko ya kolia yambo kozali kotina ngo nano na eteni ya libota awa na mbanza. Mais awa na mbanza awa bato bazalaki à peu près combien koko mafuta ozalaki à peu près combien matondo mingi na pesa biso maloba ozalaki ebele ozalaki ebele koleka 10 tata bamesi matondo siko mwa liboke wana koko mandiango azango yana wana mwa sani okokela bino atomete bandeka okakula muke kaka me mokonzi mpe ayaka kaka te aza kaka kuna soki aye 23h mba mosu 0h na sachet na ye wana nde bolambi aye na sachet ya wangila na fufu na mwa ngwenge aye atikeli bino ala zongi balongo nke eske mokolo moko boya pena boyoki ke mokonzi akoti kinyongi mpo asenga mbongo na mpemba kalunga tata mansoni pesa mikro me bamikro yango eza libela matondo mingi eza ta na mokolo moko mokonzi akotisaka bino kinyongi ke bolela kinyongi mpo tata mokeli apianga mbongo nga mpe nalesa libota apre nalesaka nkanga te mokonzi etikala kozala ta mokolo moko te bien mokolo moko mokonzi nzela bien mokolo moko mokonzi abengaka bisiere bobikola nga mali chance oyo libota ezolalela nzala ezowuta wana ezala te pamba te obandaki kutu kolinga makambo ya mbiko nino te nde yango esalaki nano deuxième programme oyo ebandaki kosala lolenge nini bokata yango matondo mingi sikoyo vuvamu oyo eboyaki makambo wana ezonga nsima to ezokende liboso bozomona nasenga mbongo te na mpemba kalunga kepesa ngai mbongo te me boyebi mpo bayindo bazwa boyebi parce que mbongo oyo tokosenga na mpemba kalunga me mbongo kande bovandi wana boniati mbongo boya toyeba mokili boya toyeba mokili eloko ezosala biso pasi tolingi kozwa même pas ye nesoni ya nzela comme modèle analyse parce que soki ozwaki modèle ka nde nauti opesa bino ndimbola wana ke na ndako bale te na s'en prendre na mutu te bozongisela koko nzinga micro pesa ye micro na mabeka bino mpe bozala kaka kotelema wana iselele bikula ye futu na mabeka mokolo nini boyoka tovandisi banengwa kulemene banengwa kabwiku batata twalani bango nyonso wana keno nga mpe ndenge eza boye na ndako nzala bo bandokipe ngai osalema te mokonzi otikala kosalema te soki moke te me bino boyebi ke na kaka epa na nga bazali kolala nzala ingeta ke nga mpe navandi na mabeka ingeta mokonzi me na mabeka kuna soki lisungi ekoti nyonso emati ndako to bato mosusu mpe kuna baza kosungama kuna bazalaki kosungama moni me lero lisungi yango combien omoni me ezaleli wana ifale boimite yango ifo boimite me soki bozo imite yango te parce que baanalyse na lolenge na bino nde ezosala pasi ne soki ya nzela ta lipota ezolala nzala ye azoluka bayindo bazwa nini boyebi na eleko yango conférence tata mansoni oyo evutulaka bino conférence boye kokuta conférence débat na mokolo yango boyebi ke tolamba ingeta mokonzi ezalaka bongo le 3 décembre 1995 mokolo ya liboso oyo biso totiaka makolo na vuvamu nde mokolo yango mpe mbula ebetaka makasi bino bopolaka me bopreferaka ete biso bainvite topola te kasi mokolo yango mpe balamba tolia tomela tozosala conférence mbula ezonoka biso tozopola mbula na nzoto bango bavandi kote bashe ezalaki représentant legal chef spirituel
mbula na nzoto bobika mbula ekolaka na nzoto soni tia pembeni likambo na ntango na yango voilà mais na ntango wana eloko ezalaki kolekela bino makasi ezalaki plus boyebi mais kotala na mosuni boye lingomba ezalaki lokola lingomba soni po eza na eloko te ngeta mokonzi mais tata yango na bamituna ndenge nyonso bokotunela yebi yano bizali ngeta mokonzi na mituna en tout cas même biso na ekirima chudana yaka nango tozalaka na kosenga mpenza ke sengeli tokweyisa tere wana kasi mituna totunaka tozwa biyano mpe biyano wana elekela biso mpe yango etindi ete tokangama po ete biso mpe tokoma lokola kungo kasi kotala na materiel boye esika mo toyaki bamwa babango bwa mike na biloko moko ya aluminium bato bafandela baplake moko ya aluminium batandaka na se mbula soki ezonoka nkeba boyebi nkeba potopoto bongo représentant na pokwa po akolala kuna kolala likolo ya pamba mai etondi bayebaka soki mai etondi ebandi ozinda suka bososola représentant mpenza vu na mai mesonya nzilo bozomona vu na mai bilamba epoli me alamuki alobi tozokoka mosala ya mpembaka alunga nazolendisa bato alobi mosala ekokoma monene mpe bato bakondimela yango me wana bino boza bancien séminariste ingeta mokonzi wana ntango na batitre académique ingeta wana ntango totongwena séminaire ya bapaya nde toye tokoti na université du centromal mpa ya professeur Nsaman nde nsima tolongwe kuna tokote na université aye conférence débat epai ya même pas un D6 même pas un breveté certifié kaka na 6e primaire nazo faire face na bino soki eza etinda mpe bakalunga te ekozala soponi makambo wana nyonso bato baimitaka yango te na bizaleli mpona esongo ya nzela mpo lela telema liboso ya bato oyo wana nde bizaleli azalaki nango nde bizaleli yango wana yango mpo azoteya bino butu moi bozala nango sikopa nini baanalyse pembeni estce nesongi ya nzela si asalela mpe pembaka lunga analyse moko abongo ke non kutu nde naza boye na noni mandefu esi ebimi ekomi ya pembe mbala mosusu kala te nalingi nakende bisengo nayelaki na mokili nazomona yango te senga nayelaki bisengo na mokili ya kobina na kolia na komela to ya koteya bayini me bino boyebi lisolo ke nesongi ya nzela atekaki lopango ingeta mokonzi oyebi ete otekaki lopango mpona na banda commerce to te po ete otekaki lopango makoki wana bozwaki yango otie yango na disposition ya baye oyo basepeli baya baya kotanga nde bayaki mbongo wana bosombaki nango biloko ya kolia mpe lolenge ya kozalela ya bato wana batondo bovandela bino obino okanisi misongi nzila zazo nateki lopango nasombi lisusu de terrain donc nateki terrain moko nasombi de terrain ndambo ya mbongo bino boya boliaka me nzoka ntango bino bozolia biso tozozwa boyeba mpembaka lunga tozosala nini tozopesa yo ozomona kaka oyaki séminaire me biso tozobunda mpona formation parce que eza mokili ya sika eza makambo ya sika bato mpo bandimela yango eza matata parce que bato bamesala kaka bayeli ngomba basambeli batie bango maboko sikoyo ekomi bayeli ngomba crée tableau eza likambo ya sika eza pasi me lelo boza na motango ya ebele ifo bovandelaka masolo nde oyo wana mpona bolongola mikakatano na nzoto boservir mpemba kalunga eza simple boservir mpemba kalunga ti
lelo na bafoyer za na problème. Batata na banengo, bafoyer za na problème. Mais bafoyer za na problème kaka po bino moko. Na banengo na batata. Bozo vanda te po bosala. Bozo siku buchango ni sika nango. Kopesa na koyamba. Batangisa biso kopesa na koyamba ndezalisaka. Tata kobima na tongo azozela maloba ya malamu epai ya nengo. Bongo yambo bima azozela nengo ayebisa tata okende malamu epai okei balongo bazala nayo. Bongo mena tuni kaka na bavutuka batata boni ba bénéfice bana batengo na tongo. Bon, banengo boni ba bénéfice ka tata yena pokwa ayebi ye mwa malala mwa oya yo. Siko na tango wane ezosala te. Bozo sunga musala bie bozo bulisa. Raisonner yo moko. Raisonner. Posiku atangisi yo obongola bizale. Obongola lolenge. Mais bovandi na ndako banda tongo tipo kwa bozwi tango te ya kovanda bino mibale. Po bosolola lisolo ya botata na bonengo vutuka. Lisolo siku. Ndenge ba mususu bavanda kawa. Mwende bayaka bo. Azana kati ya kilongo. Mais miso azotala nani akosolisa mobali na. Oui. Mais nazo se bino solo awa. Nani akosolisa mobali na ye. E akangeli ye longi. Ba mususu pe bauta kandako tinenga yeke ndongo te. Aye po bakutana. Po bakutana. Neka mate kosila bimabwe. Kuna. Momona bango kaka bango mibale. Nikoleleki bazako kende netelo. Ekomaki nganda midi ya masolo. Epi ba mosusu akoyepa moninga nazomona clair te na mwana mwasi wana na tata.